Ma mission TV, le miroir du monde. Au moment où ceux qui doivent raisonner, gouvernement ou mais les nini. Le 16, hein. Tout cela qui vote qui n'a qui élection le 30 décembre, hein. Mais Ndego Martin, mais bientôt il en est. Bada kanti taille et qui n'a yango to commis donc septembre calamité. Donc to construire il en est qu'à boui. Tambata gouvernement, l'état ministre va investir le gouvernement. L'état mi basa ba cabinet na bango. Martin Ndego Martin to sur commis novembre. Hein? To sur le commis novembre. L'état ba cabinet ba soit remis repris salema. Baba na kozwa moi position na musala, baba na étudier ba dossier. To sur le commis novembre. Do année mobimba. Donc, en tout cas pour l'année, bon, peut-être que saute moto, hein, on a perdu beaucoup de temps. Mais sur le bien, nous nous sommes toi, les bossotés, n'a pas poto et salamaga. Ah, mais comparaison à Batapoto, oui, va mourir à Bonga na Bango, basi batia ordre. Ata ministre Azate, administration sanini, ils ont fonctionné. Difficulté zali, n'andenge bakori salami, n'andenge coalition et salami. Il y a FCC Nakas. Oui. Pour ceux qui n'ont vraiment sans problème, mais les bimsa kala. Ngai na kanisi, amriwana, et bote loka malungate. Tozaliawa, et bote loka malungate. Et ko bote loka malungate amri. Ngape na pesi chance. Na pesi chance est belé. Mais na lobi boy. Ndenge makamozo tambola. Jusque là. Na on dit maté. Na on dit maté vraiment, à moins vraiment que miracle mongo isala mamba. Hein? Changement quota na ndenge babongisa ba coalition na bango. Alors professeur Matungulu azongeli kozala fonctionnaire. Mais a combien politique, c'est-à-dire na ozongeli des conséquences logiques. Parti Congo na biso toko pona président ad intérim mususu wa ko remplacer. Non ne salamité officiellement. Yo si on a communiqué à Congo na biso to ebisi bandeko ke no biso tolongwe la moka. Intérêt ni to kozala nango pour to panza la moka obe bandeko balongalo. Non. Tokina ko yamba président Jean-Pierre Bemba, tokina ko yamba président Moïse, ba image ezali toko continuer l'activité. L'ordonnance, est-ce que bazan ordonnance ou ils ont nommé président Matungulu? Les chefs de l'État, acte juridique ou administratif par lequel Oya nomaka, ezali ordonnance. Mais ça raisonné bozwa bandeko nyonso ba membre nyonso ba sympathisant nyonso ya Congo na biso to bengani bango. Bon, eza liberté. Mais nga na yebi o azolo bango na yo kite président Moïse alobi yango. Na yo kite président Bemba alobi yango. Na yo kite président Fayulu alobi yango. Na yo kite président Adolphe Mozitu alobi yango. 65. Bon, le problème ce n'est pas les chiffres, tant que nous travaillons bien. Mais toujours sur 65, cash a su combien? Au Ebi. Bon, na lobby de bateau sur 43 sur 42 on travail mal monté. Mais na lobby kaka ndenge makambo ezo kende kino moi lelo to balingala we bien ona na on di manangate. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande konyo so bozuite kolanda biso na ma mission TV chaîne à référence o tola la kate chaque fois tola sabino toujours ba actualité o ezobotama surtout na mboka na biso République démocratique du Congo na ba province tout ti na niveau ya Kinshasa. Alors lelo Martin nazana Messerifin Kitoko o azali moko na kati ya Congo na biso parti biso tout ebi ya mwana mboka professeur Fredy Matungulu o biso tutebi na kati ya lamuka o pelelo banungu nungu ezolo ba matro ezobotama entre Congo na biso na lamuka. Alors lelo tokosola pe masolo ya gouvernement pe ndenge kalate ifa ebima na ndenge président de la République a stopaki yango po ba mama bazate na kati ya liste oyo gouvernement ifaki babimisango ensemble na monsieur Ruffin. Donc tozane a mbote monsieur Ruffin. Mbote ndeko Martin Boni. Bien, mais c'est fait. Naza bien angolo nzambe o batutu ba olanda biso partout dans le monde. Alors les lotos yo awa to yambio na parti na bino Congo na biso na lingi d'abord avant tokota batutu ba olanda biso boni santé à parti et puis boni mwana mboka professeur Fredy Matungulu.
Merci. Na pesi no bandeko nyonso ba olanda biso mbote, hein, o ba sepe olanda biso na ngonga oyo, ba mbote na bino. Puis par rapport à la question tuningai, au mon émission le bozo to sala kana pesa ki parti eza bien. Mais moi banini, to leki étape wana. Biso to lobaka na biso vérité. Au mon émission à lelo na bi yaka na siège. Ngana zo regretter, puis il fallait yo au mona bato bazaki na réunion awa. Réunion ya ba cadre. Donc parti eza kitoko, ba réunion, ba plein na biso ndenge to salaka, lelo ezaki réunion ya ba cadre. Bazalaki awa plein. Et on a baki Nego Martin, yaka na siège. Mais ce n'est qu'une question remise. Vendredi prochain, au Zongawa, aux images, il y a ba cadre, il y a parti. Donc parti ça très bien, il n'y a pas de problème. Alors pour un professeur, ndenge biso pe Zolanda, ngapi na Zolanda, a tutakape. Assez abandi mosala. Assez abandi mosala na bad. Akosala tournée. Tournée na ba pays au nyonso yazo représenter. Kobo sanate na psa kyoke akei bat ko représenter ka RDCT a ko représenter 6 pays. Akosala tournée wana. Tournée tamuso ko bande pa na biso et je na kanisi tant akosala tournée a ko profiter peut-être pour to tchaper hein moi ordre na parti ata musu dosi dosali yango mena ko lobango te ye moko aya ko pesa masolo mpe to communiquer deux ans ngo secrété eza nango likambo ya nkokote to zela arriver na ye mais asi abandi mosala na ko ebiso ke kitoko donc na quelques jours déjà kuna na olo masolo oyo déjà Abidjan pour yo mozo comprendre que tozana masolo to ana ba nouvelle kitoko. Alors, tina nini ya réunion au Bosangani lelo pour toeba pour le biba cadre donc Bosangani na Congo na biso au toebi na RDC ba parti l'équipe tellement ébélé bino lelo message ni bolingi au Bosangani pour bopesa population biso tout toebi moi na mboka Fredi Matungulu azaki na kati ya lamuka au koto azate mais réunion na bino stratégie au Bosel lelo ezalaki par rapport ya quoi était ba cadre ya Congo na biso. Non, d'abord na précisé rapidement. Réunion à Lelo est une réunion hebdomadaire. Donc chaque vendredi, le cadre est parti, le Koutanaka. Il y a une réunion, tu programmes une réunion pour un événement spécial chaque vendredi. Mais peut-être 2-3 vendredis, le corps va donner un tourné belé. Lelo, on a repris cette réunion. Tu reprendre en haut na moto nyoso ndenge zalaka. Mais na ko reconnaître que des vendredis peut-être na batanga mi tourner zalaki lelo to yiko non depuis vendredi passé mi tourner na to dissiper comme on dit mi tourner bazaki na ngwana siko bazongeli ba réunion ndenge zalaki yango muna Martin ndeko Martin yaka na siège po yo moko sanini au vivre donc eza nango réunion to programme ki yango te po te eza réunion normale ordinaire voyons do ça lelo vendredi po siko pe na siège ata to zate ata to bengi siote yo yebaka na Congo na biso sauf changement de programme chaque vendredi en principe na siège basaka nini ba cadre basaka na réunion donc ça nango réunion spéciale c'est ordinaire. Alors merci vraiment mes Rifin oh vraiment azali na kati ya Congo na biso na si bolanda ba émission auto salangane vraiment etalama vraiment makasi ba tutupe ba bengaki ba confirmer vraiment na kati ya Congo na biso. Alors mes Rifin ba nungu o ezali trop na mwana mboka Fredi Matungulu bino koto boloba aza toujours na lamuka koto to salana mama Denis MLC po biso za so ba songi mama Denis alobi ke Fredi Matungulu aza na lamuka te yena Congo na biso wana baza na lamuka te bati kokosa batu donc bolongwe déjà bokomi pembeni ya président Félix Tshisekedi mais koto bino bozolo babozali yango na lingi oya no la biso nanu mwana mboka Fredi Matungulu est-ce que azaka na lamuko bia zate po ba pesa ke responsabilité ya banque musala kosala siko bino na micho bozawa bon moyo moko lobi yango akebino bozaka songi te ngana kosa songi na pesi mama Denise Mbote soki akozwa libako ya kolanda biso na pesi Mbote na pesi bandeko mosusu na otanga kombo te po yo otangi ya ko mama Denise na pesi Mbote nyongo wana eza likambo donc tosi totiki yango mosika mais nga nazo comprendre mokie
eza ko yo nga zo kanzala te na ye pa na yo pesa nga mai te biloko za biloko papa mais nga zo kanzala te donc c'est exactement normal ba mais bande bali makede te na ozongela yango vraiment soki bonne volonté ezali faut comprendre yango hein même na mboka na biso fonctionnaire azalaka apolitique yango omoni soki mdao ki déposer candidature na ye ba osenga na c'est la demande ya mise en disponibilité okoki un fonctionnaire to landate o to monaka basala ka wana que non meeting moko ezali bazui baké bloquer batafa non on est en violation. Un fonctionnaire est apolitique, est censé, en tout cas pas quoi afficher on a mis à battre. Alors, professeur Matungulu a zongi le fonctionnaire. Mais à combien politique? C'est-à-dire qu'il y a des conséquences logiques. Parti Congo Nabiso, tu as président à d'intérim Moussous, ou à remplacer. Non, les salamités officiellement. Il y a aussi un communiqué à Congo Nabiso, tu es ici bandego, que non, tu es la moka. Hollandais, il y a un journaliste. Non, Maman Denise, na bandego, banso. Bazala mitema ya kokita intérêt ni tokozala nango po to panza la moka obe bandeko balongwa non tokina ko yamba président Jean-Pierre Bemba tokina ko yamba président Moïse ba image ezali toko continuer l'activité mais ba comprendre une fois vraiment bonne fois ezala que bad bon na olo beonde mosusu na kozongela ngo po bato kozongela kali kamwango l'ordonnance est-ce que bazana ordonnance ou ils ont nommé président Matungulu les chefs de l'état acte juridique ou administratif par lequel oya nomaka ezali ordonnance mais ordonnance pour na président Matungulu ezate elingo lobanini eza nomination te tout au plus eza recommandation. Et c'est les procédures où on a dengue salama kuna ba imposer bon pour chaque pays a la ka représenter et c'est la ka ka ba Rwanda ba kindaka yango ba bakte so comme touro yo pays tela sanini a recommander so comme année oyo mandat esili ndeko musu pays musu sanini a recommander il fallait na réunion wana oyo batiaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba comme président la muka pendant quelques mois, il fait qu'il y ait peu hasard dans réunion pour et ça la bien ça n'est pas remise et reprise. Le coup les ala qui est et pécité pour un engagement azui pour l'Afrique, mais il fallait hasard dans la Lubumbashi pour la réunion là, bah tout le monde a qui bondeko, qui ndeko ezali. Non, on a raison, ezaki prévu bongo. Mais na mini dans zo bana awa. Yango yeba musale za kana tina. Parce que bango baolo babozate na lamuka bozate. Mwana mboka Fredi Matungulu azate. Na ebite soki okendaki pe olandaki pe meeting oyo esamaki na kaluka ya mwana mboka Martin Fayulu. Non, to préciser yango. Finalement bande confusion za wapi. Pour na président professeur Matungulu ou bien pour na Congo na biso. Ngala kanti confusion za ndewana. Pour na président Matungulu même na parti na ye aza isusu te en tout cas na temps onu za ko sa na bad na Abidjan aza isusu te akomi a politique si omuntu akomi a politique akoma mutu akashi ndenge nini balobi be musa na yo esenga osa isu politique activité ta musu ya CC na couloir on ezanga nango te mongana ozo comprendre masolo na CC mais na poisa de manière active. Mais professeur Matungulu aussi politique on a été. Si quoi yebsanga, tout raisonner comme simplement. Muto abalobi azongeli ko comme a politique. Si quoi comme si muto akachi ndengeni. Mais la muka bozakaka. Mais bona to beta biso banani. Kongo na biso te. Si ko so bande ko balobi te to bengani bango. Te wana bakita mitema. To ko bongisa hors de kokota, soki bazo candidat qui des ordres, bazala mitema na se ya kokita. C'est des choses qui arrivent. Ba candidater que non, non. To bengani bango te. To zabandeko. To bandaki masolo ensemble. Na kati ya parcours, ezali pe incompréhension te. Et salami ki moi na mboka Fredi Matungulu ba benye, na niveau international, pe andimi yango, pe pays na ye endimi ka kende ba recommander pour procédure kuna esengi bongo. Mais ça raison te bozwa bandeko nyonso ba membre nyonso ba sympathisant nyonso ya Congo na bisoli to bengani bango bon
eza liberté mais nga na yebi o azolo bango na yo kite président Moïse alobi yango na yo kite président Bemba alobi yango na yo kite président Fayulu alobi yango na yo kite président Adolphe Mozitu alobi yango biso ba militant tozala mitema kokita hein siko so benga ninga lelo ke non nga za so na lamuka te yo siko ozwi nini o mati code na yo te lamuka eza na besoin batu kongo na biso eza pe na batu ata to kokani te na non c'est normal toza na batu to benga na bango te ba moni quand même makamde sala ma Kinshasa meeting marche kongo na biso ezalaka o azolo ba ke to benga ne bango te aza motema kokita mama Denise MLC on a parti na biso pete donc bozala mitema kokita ba membre ya Congo na biso balongwe la muka te bon soki bino bo benga na biso ça va eza nango liberté na bino to forcer pete mais ngai na bandeko ebele na bandeko ba cadre to longwe na biso te siko oyo zo benga na ngai olina kende wapi bon omoni ndeko Martin elle mo be vérité to le baka vérité c'est entre nous eza ko soana te be songi songi te est-ce que oyebi ke na gouvernement provincial à Kinshasa bandeko ma parti musu ala muka bazana kati bazolo belango te hein bengani bango Denis Saobi o ya kindaki wana ba bengana e d'accord mais biso de côté gouvernement te to côté gouvernement te comme alobi ba bengani bango mais na linga na tia moi te o moi makamusuzu moi peto lo baluba te to zabi na mete to tongande lisanga hein ba député o yebi o sa journaliste ba côté gouvernement ko ndé ni ba parti bango lobeli yango et lobeli yango te hein yo moni mutu makongo na biso côté gouvernement kuna toze la gouvernement ebima soki yo moni mutu kongo na biso kuna wana nde to ko loba to mona bino clarté parce que na makamba gouvernement de lelo kalate gouvernement zobima d'après yo est-ce que boza pe na souci ya travailler na gouvernement pour bande quoi MLC baba jamais bango ba travailler na gouvernement oyo eza ensemble na président Félix Tshisekedi ba lobi la muka mobimba mais bino pe boza nde bolo ba ke bolongwe la muka te koto ba bengani bino koto bolongwe te est-ce que soki lelo ba che ba kombo na bino na gouvernement bino bande ko ya Congo na biso ya mwana mboka Fredi Matungulu est-ce que boko travailler pour ba consigne la mukape ezali ke soki ba tio ba bengani yo ben tozi la gouvernement ebima so moni membre ya Congo na biso kuna ndio ko tuna ngai ndeni na moni mta Congo na biso kuna ngai na ebité o ezo sala na butu wana za makama butu mais na ebi Congo na biso na gouvernement donc na no loba tozi la so gouvernement ko bima alors soki eza na batu ba okota gouvernement wana ekoma na ndenge mayuya ba kota na ndenge na bango MLC déjà to éviter bon ngai pe na ebité ngai pe na zo ndima ngote soki ba kota toze la gouvernement ebima mais na lobby to mi tout na pe to pesa ya no moko est-ce que ba leader na biso nde ba kota na Lumbashi option ni bazwaki que to kota gouvernement c'est-à-dire la moko kota gouvernement soki ezo option bazwaki to kota lat est-ce que balobaki to kota gouvernement te to kota la mais ngana yebi ke ezala MLC ezala ba parti mususu ya la muka ba kota gouvernement te biso pe ko ngona biso to kota gouvernement te mais soki moni mutu na gouvernement ndenge sala million na gouvernement vila Kinshasa wana ko ma yuya esala mbaka yobika ko ngene azala kati mais ko bateke ke no eza parti ti nandimi te ke bandeko oyo hein na otaka ba ko mi boye bango bandeko oyo ba parti wana la moko ba kiba ke wana nandimi te parti na bango ndetini bango non nandimi yango te ngapeta nandimi yango te peu importe parti na ye donc des aboué bon tikala ko travailler na mandat o ya président Félix Tshisekedi te surtout ko loba na mukuse donc Congo na biso bon tikala ko travailler na mandat o ya président Félix Tshisekedi te bien la muka to ba la muka en général non na kanisi ko répondre toza lelo le 16 totikala ko travailler te mais tous ont des contextes ce qui contexte est changé peut-être ba leader la muka ko loba bon tokoti vous comprenez ngana go batelo ko la nzai mo bono jamais non mais na lobi contexte ya lelo o ngana na ce que je sache ils ont permettre leader la muka ils ont permettre ba parti à la muka hein ba kota na gouvernement ba qui travailler mais ce qui le lobby contexte est changé
peut-être bakota na bango donc moi kolobaka lelo que non jamais te ba bongo te lo plutôt na contexte ya lelo peut-être jamais mais ce contexte a lobby changé autour n'a compté que changer ni wana tu retrouver dans masona plus tard. Alors mais c'est rifé na lingi opé sa message moko kalate gouvernement bima ensemble na président de la République ya mboka na biso République démocratique du Congo na gouvernement ndenge ezobima parce que batu bazonyo kama trop ba mpiaka ezali ba passe ezali ba malade ezali trop même Ebola ozo déranger mboka na biso République démocratique du Congo misala ezate na mboka o to ebité soki to lia nini un jour to lia na ndeto ba to lia na donc population bana besoin misaliza ouais na ebité soki mais c'est rifin okokoki kolobani ni pona ba pasi oza vraiment na mboka na biso donc na ebité so lobani non au moni soki bato ba raisonner gouvernement o meli pona nini le 16 hein to cela qui vote au kinaki élection le 30 décembre hein mais ndeko Martin mais bientôt inanet bada kanti tank et kenaga yango to komi donc septembre kala mingité donc to consobe inane ka boyi le temps bata gouvernement le temps ministre ba investir gouvernement le temps mi basa ba kabien na bango ma de ko maté to komi novembre hein to sur komi novembre le temps ba cabinet ba zo remis repris salema baba na ko zo moi position na musala baba na ko étudier ba dossier to sur komi novembre do ane mobimba donc en tout cas pour l'année bon peut-être pas saute moto hein ta mosuzo iloko malonga de yango wana mais et on peut na to mone bimité et bimanango hein donc non na boka que on a perdu beaucoup de temps mais sur le bien ba tout nous sommes toi ba telibosote na ba poto et salamaka mais comparaison na ba poto obi ba moko na basi ba bonga na bango basi ba tia ordre ata ministre azate administration sanini ezo fonctionner donc mais eloko ni lingoloba elaksi nini difficulté ezali hein eloko le boso ça veut dire difficulté ezali na ndenge ba kori salami na ndenge coalition on salami il y a FCC na cash oui boso makamza ki nango vraiment sans problème mbele ba bimisa kala hein ba mri wana yango salike et puis bito kanisi ngai na kanisi amri wana ebote loka malungate tozali awa ebote loka malungate ekobote loka malungate amri bazoloba ke président Félix ayepa bongisa mboka donc ezoloba mawatutu bazoloba ayepa bongisa mboka ayepo congolais azala malamu na mboka na biso batu bazo pese chance ngabe na pese chance na pese chance ebele mais na lobi boy ndenge makambo ezo tambola jusque là na on dit maté na on dit maté vraiment à moins vraiment que miracle moko isala hein changement kota na ndenge ba bongisa ba coalition na bango ndenge ezoke na bika ndenge ezoba ndenge bandi na ndenge ezoke ne sikoyo chance na opesa chance wana mais na ndimite kosima na omona vraiment te na olo bango na mawa to wana souci mboka esa nini ekende liboso mais dans la contexte na zo mona andi sana papa na landi professeur Kalele na otanga alobi langage moko esalinga bien na comprendre abi -1 plus 1 na mathématique égale 0 bato basa biso d'otanga te soko tie na mathématique -1 plus 1 réponse de la 0 et lingoloba président Félix à cause année plus 1 donc positif mais positif na négatif et puis c'est depuis 0 bon na za négatif te nga atteint comme mudote hein to lobi kaka à cause à la plein de bonne foi bonne volonté mais ce qui contexte soit azali au travail ce qui bateau azotia ce qui bateau bazola bakanga mina nzoto wana ce qui va changer te na mental na bango elo ni na molengo salam président Félix akozala ki chef ozaliste a contrôler na ba chef de secteur ce qui bazoyi ba mbongo na gouvernorat moko bo XY akoyeba système tout est en place yango de ko bangi bon c'est une crainte ezali ko banga na biso soki l'équipe malamu en tout cas ngai na bravo mais ndenge zo kene lelo na on dimana te vraiment na on dimate bato bazola na ba comprendre na zo ndimate ke ok malamu na on dimango te ngana zo préfère le président Félix toloba en terme ya gouvernement ou institution est en place. Mais hier, à cause de la bonne volonté. Bon, d'abord, sur 65 ministres. 65
Sur le makama 65 balobité toza pays mosusu bon 65 ministres Hollanda 65 ba vice ministre ba conseiller ah ndeko Martin mbongo tout ekeka na donc budget et puis montali boso en tout cas pas batali boso le bakiango procès Matungulu tutu wana ezali pena tutu mais non tozo ba sango pe makama se confirmer nango au moins na Congo secret za ka sauté déjà tu baki ba 65 déjà tu 2-3 mois tu baki yango déjà et yango pe ko sala 65 bon le problème ce n'est pas les chiffres tant muso ba ko travailler bango bien mais toujours ba ka sur 65 cash a combien oyebi bon na lobi de bateau ba 43 sur 42 wana ba ko travailler malamu te mais na lobi kaka ndenge makambo ezokende kino moi lelo tolo balingala oya bien wana na ondima na ngate. Alors merci vraiment mon mboka Rifin Kitoko vraiment aux anakati ya Congo na biso ya mon mboka Freddy Matungulu. Alors to clairci ba tout vraiment au balanda biso partout dans le monde ba Jacques Toud na niveau ya Turquie ba Pablo Sita l'économiste na niveau ya Londres ba tout ba hôtel biso ba président Chikito Mushashino ba Moro Bombito ba Bing Shing na Londres vraiment atala rappel ba image na biso to lexaka partout ba jino lenge. Alors monsieur Rifin to comme na souka émission na biso na lingi o Barcelone komoko o toro kabwana o etika na mitu ya batu bakanga nini po to kabwana nao. Non, na pesi d'abord merci na ndenge vraiment au sali déplacement à siège malgré que réunion hein et salama qui déjà l'équipe ba ki ba so pe za ebele nazo comprendre donc na pesi d'abord merci mi balé na pesi na ba compatriotes nyonso bazo landa biso o asepi ko landa nga lelo na pesi merci bino ban so bisika bozali na pesi bino merci message onga na lingi na lancer ya suka ezali ya ko calmer o vraiment na zongeli yango bandiko na nga ya nouvel élan bandiko na nga ya MLC bandiko na biso ya ensemble bandiko na biso ya SID bazala calme ba militant ya Congo na biso parti Congo na biso to cheminer ensemble dans la moka donc o e comme le professeur nazo zongi lango soki bonne volonté ya ko comprendre ezali bo comprendre na bino ngana bika ke ordonnance présidentielle o est nommé ezaka nangote il n'a pas été nommé il a été tout au plus recommandé selon ndenge procédure de sengi kuna alors to kabona nga biso na bino te bo benga na biso te po biso pe to kende te to za la muka hein donc mitema ezala ya ko kita vraiment ya ko kita. Alors merci à Souka na pesi na ba fédération na biso nyonso libanda hein il y a Londres il y a États-Unis il y a France il y a Belgique pe ba comprendre ba e ba ke parti ezali ba réunion donc il n'y a pas de problème message et les kandingi wana bonne volonté ezala bonne humeur pesa nini ezala numéro de téléphone plus 243 ceux qui bako contacter pour na Congo na biso pour et ça là vraiment bien. Ah OK bon vraiment na ko ezana un problème te ceux qui ont besoin ya ko contacter biso ya ko contacter nga o benga na plus 243 081 pardon oui justement plus 243 81 68 54 725 Nazongeli plus 243 81 68 54 725 wana kutu na pesi numéro WhatsApp o bokozwa biso il n'y a pas de problème pour na mboka Congo toza elongo. Alors merci vraiment ma mission TV au tozwili bino lelo monsieur Rifin Kitoko na Congo na biso ya mwana mboka Freddy Matungulu merci vraiment na batutu o bozuite kolanda biso Martin Engieyo numéro ya ba WhatsApp ya mwana boko matozana toujours pour na kolaksa ba image tout o ezoleka na kati ya mboka na biso kalate petoko kwea na niveau ya ba province o vraiment Ebola ezali il faut peto ke sola na ba population wana po baza vraiment bande ko na biso merci ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde.